Namoni lokola ndoto masuwa matikili bongo natuni mpe na bandeko bayebisi ngai totikikili malemo natambola loboko to napopola elamba napesa mwasi na bana rambo te kini natiki manakanga na kokende kotala bandeko natika mwakale pilipili libande manakanga na kokende manano hayo ya maswara itemekanana isose na kopo à la santé, ma bengi wezi sekli. Ma bemba ya bakubae, mi a chanté la ngara la koyoye, koyito rebuyaye. Akosanga boyino yani kakapona soni mama. Hey mama. Akokana na boto, kakaseko kana likombo Tama etana, yani anima Na komise kolena Na sangi epona timilite Salisa na moyani Na kanisi mpe osiroti Mobali ya koloka mwasi ekoeba na sena bizaleli yanini yokotungisanga lisusu te na sakola ekobonga te nakobebaka na likokoma te. Bonjour et bienvenue dans tolobelavie.com. Naza na Orléans, je crois, sur Moni. Déjà, nous avons appelé Nangai, bien chante, les autres qui Naza na Orléans, la PC va play tout à Orléans, dans beauté. Le ministre, ministre de PC Jonathan Pondela, le ministre garçon de clip. Jonathan, voilà, ministre Kotoyo, Babé Shinton. Voilà. Artiste, bien voilà, comprenez donc, bonne année, bienvenue sur Linga Kabiso, na Tolobe la vie, bonne année. Nazalina Bi chante, oui, Yebi Empire, je crois. Et à raison, c'est plus ou moins ok. Il y a bonne année. Ah, c'est plus comme on organise. Ça m'a bien ma casse. Ça fait matin. Tous en studio, tous ont préparé album au sur le Sabiso, Peace and Love, Kimi Ape Bolingo. Va chanter ici va Mbagi. Nga monde non na invité. Yango nazo kobeta porte na bana poto. Tatano wazobeta déjà porte quoi. Boyaye. Eri yangoyi boyaye. Donc oyo moni batelo ba barate. Tant mouvement zo banda seka herba profita ya mwana. Boye bukai ba poste na bino. Bon bina ma membre mo donc effectif na katsa mouvement. Bo pesa sombo moteme ba sarabino mouvement na bino plateaus. Voilà eri yango moni na zo belela. Voyant, c'est-à-dire voyant bateau bazar Jonathan Pondela bateau monaka koleka aigle quoi. Donc boya eri yango bi chante moi na bino azobelela na yena komi kitsanyoso. Donc boya album yango la kala oyo otolobela en sérieux là. Non, voilà, mais ça premier album. Ah OK. Salema Ramnangwa, tekami, on peut même tina Angola, cocktail Molotov, on a qu'un bêta même tina Angola, mais même Badokolos, la Kene Penakisa, ça a bêté dans le grand hôtel, bi, chante Pépé Calais. Vraiment, ça m'a bien, mais tout le lien, parce que Choeza, franchement, Choeza, Naouti ça, tout le monde est d'accord. Moutinho soit d'accord. On va profiter de l'émission de le roi Yosa Costo, Nandinga Tour Eiffel, c'est-à-dire on a expliqué la bateau Soussou. Bateau bozota l'émission, on est na kimi moi question, na côté de mon Soussou. Bino bateau bozota l'émission, na ebi
polémique ça on bien go finga no mutu na Facebook wana na YouTube ou misi image ya moto fingi c'est bien ils ont ça nango vie na biso ba vedette ba finga na bango kaka même si au salé no lote botalaka émission avant finga moto journaliste mo na sagi une émission na kini a créé moi business a commis gebi a chata pekisi fera imbaka. Alors, quelques fans y a fait 100 bas vérifier mission, bah finginga. Quelques fans n'ont pas 100 bas quand na structure n'a pas papa na bango qui est bien l'année polémique te bah comment finga bango j'aime pas maman bon frère et ça mon frère tout sur leur année bien fait la l'écran à TV à zokumisa kumisa là la peine à l'écran à TV na zokumisa faire donc on a kumisa ram tout là je parle de faire parce que il y a des sujets à et donc bino bato bo kanisara bi yana faire ba osa polémique non to osa polémique ti na masolo yemba isa lo lenge nya keserwa faire azana ba aza grand chanteur côté ténor na aza grand chanteur côté deuxième voix ozomona na carré à Pepe Kale faire azati et tant que grand chanteur Isaïe Nanzoto a occupé ko interpréter Pepe Kale mais c'est pas faire imba wa Pepe Kale na woyo ka izuate na pekisaye ke faire ko imba wa Pepe Kale non, Pepe Galaza pour tout le monde, Pepe Galaza kaya ngate. Kutunga na boke la affaire ba fleur, nenge azoya na elle na biso parce que yango zo rendre grand. Mon était temps ba to ba est-ce que comment ko commander na ima exact. C'est-à-dire que ça le cola. On les a frères, on commentait. Tigara pe on commentait. Ils ont rezo bisanga na sa wa papa ima. Donc na osala ngo samedi pasa lobaki na banami mongisa taka bimala misiki ya papa nasali maquillage na tote manzala zali ya mingi oyana yata tu vois oyoka ba timbre mukala zozwa mais ils appellent ya moté wolo bananga na sa John Paul Faka fongola miso otalae Nenge mokili mozali kolila yo Batatara ba mama pibana Nenge mokili mozali kolila yo Liolo salila lomo monima Kolila biso esilite Donc ton t'avais nandako azomonage ça c'est Jopo Neza yango te par rapport il y a John Paul et puis par rapport il y a moi na John Paul. Tu vois? Donc faire aïe mais yango ti malmousson le baboui les en vérité et toucher bino ma fan na été c'est un grand chanteur a commis na place où ils a été a miki a koma c'est à féliciter au lieu que tout le baké yango te c'est à féliciter tout comme nous sommes suka mais na osepela mingi on nous tous na suka mbula et puis on peut ça tout sentir pour suivi pour nous dans sur les bapondo ben tout sentir là tout sentir moi il va venir moi détente tu vois mais avant wana on va savoir staff na yo moi 2-3 personnes dans botte net na pesi Washington le grand pays na Munich wana Alvaro Mwanza les princes de la paix ngala za mwana ngaba babeshito na biga la mwana ngaba kana kaza la wana basala on va staff na près ouais na pesi ba mission na mboka mbote ya trop bana wana basali musana bango na betenga bango na fikine na betenga bango na ba kermesse na fikine to betina bango na ba planète J to betina bango na ba Wembley na ni pourtant na bosana boton na ba route mokali to betina bango partout bon on a même ba image to cha ba image karaté ça va quoi, ça va, ça va. Équipe pour les équipes il y a blague équipe pour les autres ça disco pour eux quand milité. Na PC ministre Jonathan Pondé la garçon de clip toujours pembe voilà pembe makasi na PC mbote trop. Na PC Stone Bill Womo. Stone Israël na PC mbote. Na PC soliste na ngana ninga nord ale mawete e wabura. Na PC mbote, na PC Christian Foudre, na PC Betina Makubungu. Babe barajika chendele la wa chendele Shilton na pisi mbote ya trop nani mo su chaka songa chocholo mo fali mo lombo lettre I Hélène na mboa na pisi mbote Francine ma vimpi
Vraiment, on va se mêler Achille de Campo, Moïse Vergen, Timothée Mbozo. Voilà quoi. Donc, on a moi et l'eau. Il reste, il y a pas pour la moi vite fait quoi. Namoni lokola ndoto maswa matikili bongo natuni mpe na bandeko bayebisi ngai totiki kilima debo natambola loboko to napopola elamba napesa mwasi na bana rambo te kini natiki manakanga na kokende kotala bandeko natika mwakale naki pilipili libane manakanga na kokende monano oyo ya maswara itebekonana isose na kopo à la santé, à bengi wezi sekli. Ma bemba ya bakubae, mi a chanté la ngara la koyaye, koyito rebuyaye. Manana ya bakubae, tebe kondana lisanse la kopo, ta bengi wezi sekli. Mabema ya bakoba biashate hazira mama na koyo wapetwa waki moloka yani beka netoki na mwana akosanga bolingo yani kaka mpona soni mama mama oyeba oyembela te akokana na boto kaka se kokana likolo ntongo etana yani abima nakomise kolenga nasangi ye mpona timilite salisanga ngo yani nakanisi mpe osioloti mobali akoloka mwasi ekoyeba na se na bizaleli ya nini yokotungisanga lisusu te na sakola ekobonga te nakobebaka na likokomange yaninga nasala nini ngai oyelaka biso boye oyelaka biso te biye tokomi na suka oyebisa public na onini mpona tosisa intervention na biso parce que tosala vraiment intervention mosusu na ozonga na orléans vraiment bana poto naote kobeta lisolo ya tout à l'heure ke tatano ayeyo biya chante monomo en polando l'homme selon le cœur de Dieu c'est-à-dire tatano azobelela na batu oyo bangaka kopesa baninga confiance soki na bino azala pole album ale boso ya Fally Ipupa Dicap la merveille Elmar adondo bondimaka te momona ye wana neti esimba nango te ntango esimbi boregrete fallait toye na bakombo ezalaka avant motu na nga shetani de Gaulle womo fait Richard de Poule bondimaka mpe kaka te kuta asala bino meme cri nano boyoki te kaka komirimire donc bofungola ntima boya soki mpe boye te tokotika te mpo boye te me boya biso toza na ebandeli tosenga biso chere te boya bakombo na bino ekota na diske esala bino bien po tour oyo ya masolo mosusu franchement ya masolo mosusu tatano baobelela ngon bokota voilà donc album na bino Peace and Love ezoya naye kaka na poto awa nasala mois 2 mois nasala baclip
tovandisa masolo na baninga na ngai bastaff na ngai awa batonton Migler tovandisa lisolo barono pondela baorfe pondela lebogar bongo nakita so na kini mpona nakende kocontinue baclip na bamusicien wana oyo baza na kisasa epuis toyeba ndeni sikoyo tokanga kini. Voilà, balobi masuwa manoa ntango ozobelela ntango yango oyo soki totanga bakombo te otumba wa kini oyo tumba wa kini ozomona te eza opesa motu moko azotala biso alingango mingi. Voilà, restez connecté dans Tolobe la vie, vraiment bonne année na bino nyonso oyo bolingaka biso, je crois bomoni ndeko mona déjà wana, donc l'actif vraiment que toza na Orléans faut attendre biso tozobela pe tozwa mwa ingonduka mpona tozonga esika oyo tokutaki bozala kaka wana nalobaki dans 2 semaines je vais frapper. Sito ya papigere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya pa exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na bapapa na bamama na bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali tokasa mnoko ezali nyonso eza pa Vieux Sims toko gaz na gaz alive on voit là on doit la ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gain to le bela donc Papi Gain a été Paris pour ça ma sona la ville à Lyon on doit na exotique à ville à Lyon il y a bébé en gaz na la koya ici comme donc c'est que on va bien le gaz la présence dans le boka on a bébé mangue donc kilo mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à l'ail kada terrain quoi na exotique ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka loko na mboka soko utimba soko leki awa te seko mona leki c'est moi qui ça fait du maire de Lyon alors toi na biso na kati ya Lyon donc soko leki awa te donc ça veut dire oyaki na Lyon te ben again Blaise Fashion mo ebidenge ya la biso na biso yango nde makambo ayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko toala ngo besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazoli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali awa, ngambo nautaki na marchandise donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso. Ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya musidome ma musala liboso nzambe asunga bien.